kwanza bosiliko sepela ba milulu esiliko leka awa bisonyo sozali pe kolanda yango pe tozali na esengo mingi mpona kokabola bamakambo ndeko bazali kosalela Jésus. Mais tosiliko zonga na émission tozali kolobela makambo etali Santu Petelo. Santu Petelo ba oyo basiliko ya retard tika boye ba ete azalaki mwana ya Jonas. Et puis yepa azalaki na ndeko na ye kombo ya André ba oyo bale Jésus Christ azwaki bango benda ba ona pemini po ete bakoma ba disciple na ye. Donc ba premier disciple Jésus Christ aponaki ezalaki d'abord Simon. Et puis il y a André ndeko na bana Jonas. Simon kombona et bongo na ekomi Petelo qui est Pierre, qui est Cephas. Cephas signifie roc, roc signifie libanga. Raison Jésus-Christ a bien lagi libanga parce que azwaki révélation était Jésus-Christ ali mwana ya Nzambe. Bon mutu moko yebse ya woli bosote. Kaka yem mutu liboso abimisa ki ya mwana Jésus-Christ a profité ki pe ko loba te révélation ou te pa ya papa. Ya mwana banda lelo yo komi libanga oyo. Église na kotika ngona maboko na yo na kotika la yo pe clé. Donc nous allons mabele o so ko yuko benga ma chrétien ate ngona mutuke a commis chrétien grâce à Jésus-Christ. Kasi so ito komi na administration ya église qui ya ngoto nto lobela bisonyo so photo yeba ete mutu azali administrateur na biso azali nani Santu Petelo. Santu Petelo ye mutu abenga maki ete ye mutu aliboso ko organiser église parce que Jésus-Christ a tika église te. Même ta organiser ba église nyonso boko ya ko yeba ngote ezali Santu Petelo. Santu Petelo azali mwana Galilée to sidi ko loba yango déjà. Mais place au moment ani na lini ko attaquer sikoyo ezali ya tanto ina matea ya tata Noa. Oyebi suto au départ ngano to yokana ite parce yo mwana ke tata Noa azalaki mutu malamu na mabele o yango na délige beta kete. Conflit wana to yaye kolongola ngo passé na biso bengi seki ya yaki na banzo landa ki yango alobaki te mutu malamu azali te meme Noa amona yipe na mabena ye. Siko awa nkolo satike lingoma ne pa Santu Petelo. Santu Petelo azali ko mutu lokola yo. Est-ce que olingisu ko apuye te lokola Santu Petelo batikela ke clé ya lola na mabele oyo epa yimo nkolo yesu. Donc azali mutu malamu pe. Yeah, azali mutu malamu. Azali na mabete. Nandimi te kazaki na mabe po ndenge Jésus aponaki ye donc si makambo neno ezalaki malamu. Mais Jésus qui salvaki mutu malamu ati akotika la komona na mabele oyo. Yeah, yango alobi me azaki pe na bato ne pe aponaki ke baza bango donc bango kaka. Problème ezate. To sili ko yoka déjà été Santu Petelo azaki pe akobala n'est-ce pas? Yeah. Ya ko yuko za mutu malamu bongo soki mwasi na provoquer opi mwana parce azaki pe na bana. Yeah, koko provoquer ye mais après, you know, makambeleka bongo. Merci. Confession, n'est-ce pas? Yeah. Oui, bande kona oya komona ete Santu Petelo ce n'est pas qu'azalaki mutamalamu parce que mutamalamu na mabelo otika la komona te, mais bata faiblesse musupe ezalaka na vie ezalaki pasi po kwa kolongwa. Parmi ba faiblesse mutawi ko zana na mabele to wiko banga te foto lo bayango soki Biblia abimisi yango. Est-ce que wiko yebsanga sikoyo ba faiblesse mususu wiko yebela Santu Petelo? Bon, Santu Petelo na banza faiblesse na ye ya liboso. Ok, Santu Petelo wana as faiblesse na ye zalaki ya kubanga, zalaki muta kubanga. Soki neti muta yebisi kaka boy o likambo zalaki boy donc zalaki muta kubanga banga et puis azalaki pe muta kanda. Soni. Et puis soni. Donc ba faiblesse wana yango azalaki nango pe azalaki pe muta injustice. You know. Makambo misa donga na yebela ki azalaki nango ya kanda, ya kubanga pe ya injustice. Ce qui est au beaucoup ni atango lisusu malama. Yeah, maman ani na base likambo ko lobe awa to ko supportant à partir ya ba verset biblique kaka ete na za penza ko lobate ko lobi mabe to lobi malamu metil ke na témoignage biblique ezali ko laksa ete Santu Petelo azalaki mutu bangi. Parce que par nature déjà azalaki mutu simple. Azali aiba ko mikitsa mo kile linga ko profiter na bata sorta ndema ba kavana ni ya meme. Santu Petelo azalaki mutu ya komikitisa na makasi nyonso. Siko ya azalaki mutu akobanga. Siko nzamba alobi to banga te ndenge azalaki mutu akobanga bankasi. Bo kobanga banga wana oza komona ya mwana tika na puye likambo lobeta azalaki pa bimba faiblesse azalaki kobanga. Oya komona réponse ne koya. Place amonaki mutu akobanga, ce n'est pas d'une façon générale. Mais attends on connaît ce bakangi ye. Il y avait une jeune fille amonaki ye. Aye kolba ete oh tata oyoko yepe na mona kiye baza kotambola na nani na Jésus Christ ndeko banga wana izwaki ya banga kimi awanga ni ke ngaite et puis mwana mukeo nazo banga ye
ndeko banga wana kasi kobosa na te ntango nkoleso alobaki te bozela boya na pembe na ngai te ti ntango molimo santo ekoya kati na bino ekosunga bino ekozala consolateur na bino nde makasi wana na muntu ekoki koya na bino façon oza kobanga te mais na place wana oui santo petelo amonaki moto akobanga parce que ya une petite fille là ayaki komenase epuis abangaki ya mibale olobi colérique ya solo colère ezali tolobelaka makambo etali colère soki tolobela makambo émission ya colère te nde nakoki koapuye yango te mais na colère toyaki komona ye te mutu nyonso akoki kozwa décision na se ya kanda oza na maîtrise na se ya colère te okangami oza moto ya kanda santu petelo na ntango bayaki komenase jésus christ azwaki machete ezalaki na pembeni epe ya soda itilizaki yango kwa akati tata moko litoyi tata ngo akataki litoyi azalaki soda te mais ezalaki epe ya soda mais litoyi akataki ezalaki litoyi ya nani ya parmi ba agent de sécurité ya bakonzi un esclave ya bakonzi azali na service wana ya kozala présent place wana bakendaki kokangela bango ye wana nde bakataki litoyi mosusu olobi azalaki moto ya injustice injustice ya santu petelo ezalaki mpenza na mayele oyo ngani tokoki kocomprendre yango te soki tokoti na mozindo ya biblia te tokoki meme kozanga komona yango mais soki okoti mpenza na kati okoya komona ete santu petelo ntango batikelaki efongola ya lola kati na mabele oyo epuis bakomisi eke ye moto azali pierre fondation ya église église ekobanda na makolo na ye na maboko na ye na administration na ye okoya komona ye te bajuif na basinagoge na bango bajuif na culture na bango depuis ntango ya kala tina ntango ya lelo baza bato moko bakanisaka ye te lokola bango baza bana israel bakia solo n'est-ce pas bakimpeve bango kaka bato fo bamona nzambe bikolo mosusu baza na droit ya komona nzambe te yango wana azalaki na esprit ya favoritisme na ntango aza koorganize lingomba en tant que pasteur en tant que bishop ayebaki te bato ebele baza koyala banation ebele bamboka ebele ebele me na ntango akopesa bato baposte ya bamisala na baresponsabilité aza kosinale baninga na ye bajuif ke bango nyonso toplaire bango kaka tondima bango mais en réalité bazoboma nini tala na bango ya pamba donc koponana koponana azalaki na esprit ya koponana na essence ke soki oza no juif te sava yaka na jésus akoki korefuse te mais oza na poids mpenza te na barole ya éclergie nde biloko na santu paul na petit frère ya jésus jacques bamonaki ye babi ntango mokanda jacques okoya komona jacques bato akomelaki awa mingi ezalaki bakuluta lingomba okoya komona jacques abwakeli santu petelo na mayele sans koprovoke ke à ton âge na expérience okomi nango peut-être na mosala oyo ya nzambe ifale ozalaka modèle ifale ozala conseiller c'est au contraire bajeune oyo bazangi expérience ya makasi na nzela ya nzambe baza koya kopesaka baconseil kie nani alobelaki polo polo ayene kaka pene nano ozwi tuna expérience awa na ville ya antioche mais deja aza kosala mosala epuis aza koya kopesa kutu conseil kekeba jésus krist ayaki mpona bato nyonso na mabele oyo tika bato nyonso basalela nzambe tika bato nyonso bazwa baposte tika bato nyonso bazwa baresponsable kiye biloko oyo kokuta na administrateur to ndokota sikoyo na role ya Pedro en tant que administrateur en tant que pasteur okokuta ti lelo na bangoma na biso sorte ya injustice favoritisme eza koleka ezali tozomona yango moto oyo moto ya région na biso moto oyo moto ya pays na biso moto oyo moto ya monoko na biso tika baposte oyo nasala nini napesa yango kaka ye napesa yango kaka ye mosusu mpe na kati maloba te komona oyo boso bomoni eke oyo kote mabonzo apesaka te ale bakomi bozotia ye ka te oyo dime apesaka te bozolanda kaka oyo bapesaka akozwa yango te oyo apesaka mabonzo na dime ye kaka bamosusu mpe omona oyo achangeaka te alataka te bazonéglige ye baoyo balataka bazokende kaka na baoyo bayebi teke ye kozwa na ye peut-être eza ya pasi mosusu mpe ezali oyo mosusu ayembaka très bien na chorale ale bokomi na zuwa azoyemba très bien ale ntango azoyemba boboyi kosupporte ye mpo na nini zuwa mpo na nini azoyemba mosusu ayembaka bien te bozobeta ye kala boyebi te soki boprépare ya koyemba bien biloko wana eza te participation mpe na église oyo bamakingandi boya na kingandi baoyo bazoya nango bozozala pour bango baoyo bayaka baparticipaka te ale bokomi konéglige bango favoritisme n'est-ce pas donc makambo biloko oyo ya kala santu petelo azalaki na sorte ya favoritisme elekaki kati na vie na ye en tant que mutu batikelaki lingomba en tant que pasteur n'est-ce pas bien en tant que premier tata azalaki na misala oyo ezali ete soki oza na oyo wakia solo te kie mwana israel te
et pas santu petelo ozana no na pembeni te favoritisme Jacques aboa kela ki bango yango bakulusu na lingomba te à votre âge d'expérience bokomi na yango mais favoritisme ezaka kosala nini komona kati na biso donc biloko wana Jacques aboa kela ki yango bakulusu ya lingomba ki epai bato yango konte santu petela yango na santu Paulo asilikaki kanda santu pete Paulo tolobelaki yango ezalaki ya indignation ye na santu petelo bayokanaki te santu petelo na petit frère Jésus Jacques bazalaki na kanda bango ya kondima ete non makambo favoritisme eza su te il faut bato nyonso baya bazwa lobiko gratuitement ndenge nzambe apesi biso gratuitement ndenge maître na biso rabuni Seigneur Jésus atikeli biso yango biso mpe tokabola